Les lopes, comme des moments très puissants à TikTok. Mais pour la biso bana nzambe, ko même mon pepe ya TikTok te, ni mon pepe ya YouTube, ni mon pepe ya Facebook, biso bana nzambe. Mais tout le monde a joué le col à yé azate, le col à bango bazate. Ça veut dire comédien non tout hasard important. Alors bande ko na biso ça musala moko to protéger ba star na biso. Ba comédien fi na bino saleté boendeni. Ba comédien fi na bino soto boe pourquoi? Ramsel petit na Joujou allez yopé obité. Le qu'on appelle na comme leader na TikTok, on peut mettre ka point de vue nao. Joujou pas comme peut finga o créer ka base mais matanga ya nao. Ya ngona kina na raison hein. Tiki li maman première dame na 10. Botiki première dame na ben de consolation. Botiki première dame na nyonso. Et ba comédien. Pas ma soum revoir. Pour moi ba bis spécial que to sala comme quelque chose pour la Diani. Oye mo kopé okoma makamba bolingo. Pour moi na penga mo na tenge message. Na ndenge ozu voice na yo otindeli et otindela ki grande sœur na yo et comme pas Joujou ndé. Ana ba preuve open e kanga yo. Et ba comédien oh il faut ba otika corps. Ana kishasa. Ba tumsu na mona bino ate. Bozwe na balo lendo mobu ya pama na zo linga mona ngote. Franchement. Doudou nenga fanzo la ti Joujou a créé les matières wana. Ya Doudou a été créé les matières. Mais ndenge la richesse oyo kota na kata buzz, okota na kata buzz. Donc na minute yo do soir na TikTok. Boza mawaya janite pour ani ba comédien. Mutuba benga jema ko ba soki teza ya solo, pa mama fona ba soki. Pour ceux qui ba luki ba bi ba interpeller nga ayo zate. Botu okota nga pe la ba erreur hein. Et puis l'homme monsieur epesina kan des années. La duchesse na bengio 3 fois. Oza grand frère na ngai na groupe Sinak, groupe à président Caleb. Au débat na président Caleb comme linga bezi trop hein. Et muto kwa Joujou wana ana loko perdre te parce que a moi na moko za YouTuber ba botie mobali ami komisi mwasi. Sur TikTok, sur nan. Babotie mobali ami comme si moi si. Avant TikTok, tu es été. Et comme il est officiel, ce qui est la réalité, il y a Doudou, on a loco au perdre dignité, au perdre valeur, au perdre considération. Il y a bateau qui construit les bandes mboka, au perdre ango. Ou alors, comme showbiz, c'est showbiz, c'est ma monde au comme à la mode. Na bateau to kondima te ba histoire là bango ya ko scandaliser na internet. Mais on voit leurs histoires et ont scandaliser, ça fait mal na matoyi. Kotala ngo misu pasi. Quand on dit ça ba biso auto lingara artiste linga na linga artiste langa Doudou Soupe. Ce qu'on ba blonga bongo, ce que c'est solo pas ni o ya pesinga. Au focus to longo la distraction, to consommer film sous le drapeau. To que pe na Candy Star, to consommer film na Candy Star. En tout cas, et ça la biso bien. Kofinga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre
et pas ya Jemima Ibele. Voilà. Tous les plaisirs est pour moi de savoir que vous êtes nombreux à être branchés ce côté sur votre chaîne GI Télévision. Eh bien, je suis là, Jemima Ibele, les gros bébés de la presse congolaise. La giga, la femme du patron, la chroniqueuse, la dérangeuse. Voilà. Tolobe la caca. Ça me fait rire hein, par rapport à l'analyse que j'avais fait hier. Bah message on a vu là, bah peine a vu. Oui, non, franchement, la personne en beauté. Non, voilà, je salue tout le monde de Jemima Ibele. Merci parce que vous avez encore une fois qu'on s'abonner. Dans le bas, qu'on s'abonner, la cloche wana, hein, donc au final, pour toutes. En tout cas, ça va faire que émission, tout ce que les gens ont GI Télévision et comme la bino na bandaku au moins on a téléphone nayo, na ordinateur nayo, bref partout. Voilà. Je vous salue. Voilà, je salue la grande dash, Madame Sakina, merci beaucoup. Et aussi, ma bougie est un coup fille. Mais ça sert condoléances nayo, Yotobungusa, grand frère nayo. Et aussi, je vois Maman Martine, famille Botaya sur depuis Paris. Il y a Maman Hortense depuis Paris toujours. Merci. Maman Marceline Bambote Nayo. Maman Micheline Nzumba depuis Paris toujours. Et en tout cas, ma famille Botana mingi à Paris. Na lipes no Bambote. La maman chéra moi si depuis Londres. Bambote no yango wana. Toutes les mamans. Maman Mimi Ida. Merci pour notre soutien. Bazia. Il y a Londres. Canada, États-Unis, na Maroc, tozali na bi ok. En tout cas, base pe à Maroc, bambote, base pe à Kinshasa awa. Oyo, bazala ana ki ming base GB, base ya Inga. Eh, nzami kolo e komenga problème. So na bimika na Inga, mama leki na biso, mama leki na te. Eh, baby c'est un problème hein. En tout cas, Poutine de l'écriture, Maman Kioma, déjà sous le drapeau, et au Kende Kitoko, qui a dit que ce qu'on a militaire, il faut pas olingaka militaire. Tout le monde est belle vie, aboy naye, patron naye Patrick, alingine ada. Et là, c'est qui c'est un tableau oyo ya, on dit 6e épisode, hein, tableau oyo, belle vie a présenté ce qu'on a et pas Patrick. Aïe mon amour, l'amour de ma vie. Belle vie, on panza moutou na tension na estomac pas panza ni pe moté me kiei a pour être na kimia nyonso. L'amour de ma vie, c'est mon amour, c'est bobonga bi. Hey, maman belle, on encore. En tout cas, film kitoko, focus, to longo la distraction, to consommer film sous le drapeau. Tout que na Candy Star, tout consommer film na Candy Star. En tout cas, et ça la biso bien. Belleville moko aloba ki la patronne à madame Belleville aloba ki focus film. Focus film. Tom me kapé ko bima na ba futilité. Tom ma makambo le kana YouTube parce que ngana yo ko mona na kata YouTube ezana des moments très puissants na YouTube. Les lots pète comme des moments très puissants na TikTok. Mais pour la biso bana nzambe, toko ko mema mala mu pepe ya TikTok te, ni mu pepe ya YouTube, ni mu pepe ya Facebook, biso bana nzambe. Alors biso bana nzambe, tozala toujours wana, bato bolingaka bezi quand dit la patrona, chaque jour n'oubliez pas de prier pour elle. Et ça meilleur soutien au Borossa de Panaye, et ça le sambo. Et ça prière. Kotsai na maboko nzambe, ndamba bundelaye na bitumba nyonso, okokoyela na butupe na moi, que Dieu puisse être là pour elle, ko soutenir yé, ko prêter main forte. Et le quoi nango besoin yango wana. Tango otape ba filmer na ye, ozo consommer ba filmer na Candy Star na Bellevue TV. Un franc des quotas et permettre aller ça ba veuve, ba orphelin. Et de permettre à Sunga bateau bako zanga. Na mona ki ba personne vivant avec handicap. Bako yaka na restaurant Bellevue pour la kolukali sungi. Aza ni député, ni ministre, a na poste moko te na gouvernement.
mais a aussi la rôle oyo peut-être ba ministre ba gouverneur ba kontambo ko ko sala parce que na kaya ba ndeko ba personne vivant avec handicap o ba oya boteli mutu mususu aza na likolo te likolo moko liboko te liboko moko mais avec le peu que Belvi aza nango elle arrive ya ko soutenir bato bongo alors ezo senga na biso bata famille libota to consommer ka ba film na biso yango opération 100K ekenda wapi opération 100K na Belvi TV opération 100K na Candy Star ekenda wapi to zongisa nanu défi auto bana ko lancer pour ba film na biso que ce qui filme comme et bandit donc ngamoko mutu moko na partager les 15 à 20 personnes ce que mutu peut na partager il pas partager on peut partager pas partager vous mon ainsi de suite vous mon ndenge kendaka makambo et ça là que na moins d'un jour to comme na 100K parce que soutenu na abonné a bien vu toi de la 200 et quelques 1000 personnes sikoyo ce qui par exemple biso nyon surtout to consommer film à Belvi bobi combien de vues to nos anango et à travers les 1 franc là oyeko kota à tout petit Belvi mbongo boete au contribuer d'une manière ou d'une autre à tout kabeli no Belvi t'inquiète eh naza moi 100 euros iPhone pesa Belvi no pesa la pato na ndeni et na ko sekete ndeni so omoni moya ko pesa bata ko tindela bazali ba numéro na biso ezalaka wana tu te dis ah non on a besoin bongo mobile na tindela Belvi amena ta koka on to boya ngote mais tant ozo consommer ba film na Belvi TV eza apport munene oyo do salela mère eza apport ya malonga oyo odo salela maman na biso Belvi eza apport moko ya très important. Je suis là pour parler de Belvi. Pour la moussala nae, ba œuvre nae. Pour la ko soutenir yé. Pour la ko défendre yé, ko lobele en bien. Ko lobaka plus ba œuvre nae. Oh, tout ce qu'on dit sur elle. Moi, je ne peux pas me fier dans ça. Na lobela ngo mais na ko lobela nde moussala ko tia na ko beta mo koloto. Que Belvi a obétement chaos debout par rapport à son écriture. Belvi jusque là a la concurrente té. Oh concurrent na ebo été azate. Ndekonde basala rane musala à peu près ndenge moko. Mais aza concurrente na été. Vu l'écriture de Belvi, elle n'est pas la personne à comparer. Jusque là, elle n'a pas une personne où elle peut comparer na ko se mesurer na ye atteindre ba talent. Atteindre ba cheville à ko filmer azate. Côté kuna au la kuna Suarez azana ballon té c'est-à-dire azana écriture té azana ba film éducatif té o que fandi babino tengelanga film o té ko leka na groupe na pas Suarez ezate telanga film o té ko leka pas Neymar ezate telanga film o té ko leka pas ya Chancel Mbemba ezate. Pourquoi? Parce que azwa kombo wana alata nga naza Chancel, nga naza Suarez, nga naza Ronaldinho, nga naza Ronaldo, nga naza Cristiano, nga naza boy. Moi asasu musala ezate. Ko Belvi ba galo wana ba honneur wana ba bloc wana tout. Elle n'a pas besoin de ça. Belvi n'a pas besoin de ça. Yezaka na besoin ka asa bloc musala kitoko. Ah, comme un film éducatif, on voit quand tu regardes le film, au moins la leçon, chocolinda, quand tu regardes ça, au moins tu as désordre. Vini a bolingo, mais on a moi dada. Quand tu regardes ce film, on voit la leçon. Côté qu'on n'a pas la Serge Patron. Côté mami le côté boy. Tu vas comprendre que côté nangabu na épée. Azo créer le roman entre ces deux enfants. Boyo kani rozalate.
Et ça ba leçon ba parents ndeni boko kozala. Donc voilà. Et ça ba leçon ba parents ndeni boko se comporter. Donc la fille m'a bevité en botal la rango eh. Pour nangas, tiens moi papier na biki. Somme moi carnet moi mukie. Banda ko noter ba place à malam oyo moni, o peut ça la rango le ko l'erreur, o bando koma pour que plus tard o commenter. Ben vient le quoi prophétesse. Ben vient le ko la maman pasteur. Mais il y a un film, hein? Alors, quand maman pasteur, il y a un film. Les lobes, tu perdre, vient l'absence de Gianni Faye. Bon, comprendre que dans le monde, tout mourir est quota. Alors, on a intérêt à protéger nos artistes. Parce que les lobes, il y a des di kamba la kenda tika biso. Non, mon amour, tout le monde a comblé vite na ko jouer azate. Les lobes, tout le monde a visa pas mo ba kufa. Tout le monde a dialogue makile ba kufa ba payer leurs âmes. Mais tout le monde a joué le kola yé azate, le kola bango bazate. Ça veut dire comédien non tout hasard important. Alors, bandeko na biso to sa musala moko to protéger ba star na biso. To za na bango to protéger bango. Aujourd'hui, on injurie Bellevue pour que to sa nini to démoraliser, pour que to sa nini to lembisa ye, pour que to sa la boye. Tout le monde na poto, tout le monde na bato na poto kuno comme choc leki a mi kwei na 4e niveau bi a kwei. A kwei et puis elle est partie. Tout le monde en haut. Tous ko primer plus ma valeur. On a intérêt de protéger nos artistes. Tout va démoraliser bango. Le loya Jani akei. Toye ba peut-être ya Jani. Au bon ya Jani wana. Toko luka personnage na ye a ozalate. Ozalate ko? A ozala à peu près le ko la ye, mais ozalaye. À peu près kaka. Mais y n'était. Je suis là pour dénigrer. Je ne suis pas là pour dénigrer les gens. Aujourd'hui, Bamakambo et les réseaux sociaux, ça fait très mal. Dans le dossier, Yaya Doudou. Solo. Ça me fait trop mal. À moins que ils aient la buzz. À moins que Bayokanina Juju, ce que Juju a créé la buzz na biso. Et puis ça makambu. Attends, va retomber ça mais tout supporter. Mais ce qu'ils aient solo. Et muto kwa Juju ana loko perdre parce que à moi la mon youtubeur babotie mobali ami komisi mwasi. Sur TikTok, sur nan. Babotie mobali ami comme si moi si. À part avant TikTok, tu es baka été. Même temps TikTok est bima qui a tu es même comme jujute. Avec quoi apparaître brusquement na TikTok et les lobo comme côté par-ci par-là dans la miniature. Oui, c'est bien bon. À créer moi combo na e. À créer moi combo na e, c'est bien bon. Yé aye kwa sime qui madesne ndenge to mona pe moura a sime qui madesne qui dans le 21e siècle ya sikezate. Donc c'est que na monde nga ba communicateur na presse na monde ngo ya ba nini oboy qui makudala et asu na sonité qui mades et nous sous na sonité et comme il ngo officiel ce qui siko eza buzz te da réalité ya Doudou on a loko yo perdre dignité. Au perdre valeur, au perdre considération. Il y a bateau qui ko construire li banda mboka, au perdre ngo. Ce que ça buzz. Mais ce que ça réalité, ngana aucun moi. Ce que ça peut solo. Ah non, n'a supposé jusque là. Si c'est vrai, ngana aucun moi jusque là on dit malikambango te. Engambe ya mobali boye po yepe mwana ngo ana poto yo za ana kini wana bono sa oni na téléphone
les sentiments de téléphone, il y a tes vidéos, pas tes vidéos. Et là, on a mis tout ce qui n'est pas la vidéo, non, parce que au tinde là qui est photo na yo. Parce que ce qui a balancé aussi les réseaux sociaux. Vous avez une réputation qui a protéger, t'es ou comment? Hein? Bah comédie vie la saleté bondeni. Bah comédie vie la soto boy pourquoi? Vie la ya propriété. Bevi oh ça m'a l'amour. Mais bon collègue qui s'était la nzoto pour ni pour me suppose à ndenge moko le comme ba saleté. Oh ba basi wana ba lele wana. Le ko ba saleté bobi te to da ba vie na ça qui s'était to lettre on peut ka belle vie. Pour ni pour te me ce comme ka saleté na internet. Mais or na basi na mibala ba comédien bozana vie ya bo soto moko bona vie ya salité bona vie ya misapi nete elengni boyo kaka mwasi contre mwasi mobali contre mibali. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre, je ne maîtrise pas aussi. Donc le lot mon la comédie ati ki toko talie boyo nzoka ne muninga ne comédie ayaka e. Oh, moi la comédienne a dit qu'il toko muninga ne mwasi ayaka e. Mais finalement, ba déception bi ya bolingo. Bozanga mibali, bozanga nde basi. Ou alors comme showbiz, ma monde obeni nyango comme à la mode. Na bato to kokondima te ba ko ba histoire la bango ya ko scandaliser na internet, mais on voit leurs histoires et ko scandaliser, ça fait mal na matoi kotala ngomi soupasi quand on dit ça ba biso auto lingaka artiste linga na linga artiste langa dudu soupu ce ko ba bloka bongo ce que c'est solo pas ni oya pesinga netinga vie si longa zaka na kanana no kanana silate ero benga ngai pona na kota na groupe no moko be na lemba fi moko bazaki actrice no abane ko lingo so moleki be mwasi na mbale na yeba te fi wana abebisela nga pantalon likola zuwa atie shingom na kiti nga na fanda nga na fandi ebebisela nga pantalon malgré balongola ngo bolukela ngai nini solution ya ba pétrole mais et simbate. Marie bolukela nga so la pétrole tout ça mais simbate pantalon na beba. Donc depuis la baton wana tout na lemba wana kota terrain ce qui da terrain nini wana mki côté ya po obi ma poule wa na poule non voilà terrain mo za rana po makan côté ya nini wana boy nga na yebaka vrai mobali vrai Joe gentleman ok basi ba okufa ye po fia tetela nga shingom saka kansela nga mabe po na oh nga petite sœur na innocente na yebeta le côté oh nga innocente na yebeta rinebe le côté c'est quelque part ozaki mobali tu étais un homme si ko na makaba buzo ba bo vieux ko tana ndeni. Non, maman, bêtise, mais tu es venu pour faire quoi, bah, comédien? Vous cherchez quoi? Attends, bon, c'est maison, le comédien, il y a Nigeria, beaucoup mal au la bango, tout le monde a tout cas cher, mais bango, bah, tout le moussa na bango. Et puis l'État congolais, la bango, l'État nigérien, la bango, ils ont accompagné bango. Vous pouvez aussi réussir. Beaucoup de gens ont mis tout cas na mboko, sans pour autant que ça la vie ou ma bé. So pour autant prêtre moko boye ba boire kaye amuta sima yo po kei kuna asali yo boye okoma no mwasi ya prêtre wana pour avoir de la vie aisée, avoir la voiture, avoir tout nini nini okomi na mwasi ya muninga na mobile. Encore nde matanga ya jeni ezaboye. Nde corps ya matanga ya jeni eko ya Kishasa boye. Meto mela mai na finite. Ba msuba kene ko louer mituka oya bango te akeka louer po chweza te fona yaka la mutuka jour wana fo ba mona ngape na yaki yango bokomi na ba envie ba msusu apa kozala bongo donc
ceux qui bamsu ba makuda la te ba modeste comme bataba kisi bataba loge batu moko boye et ba vie moi kitoko te. Ça fait très mal. Ya Doudou, ce que c'est solo, ta place dans les kino yoka. Pour nga lepena vraiment kopena mobali. Nga la eba mobali, ba owele na groupe wana, ba telanga kutu shingom. Bebe na Joe mobali. Mais lelo, moi Juju mo boya va na poto, pedula mo boye. Bokina ko aborder bato wana ndenge nini? Bosala ka ndenge nini pour ba courage wana et puis quand la message wana on dirait yo monde se paye na Juju. Olobi na Juju ke non, na yo ki liso na epa ya Mades moko aibisinga ko mono na tu pour otala yo na TikTok o sala live wati polo moka pembe na sepeli na yo répondre ngako bébé. To moni message. Mutuba benga jema ko ba soki te za solo pa mama fona ba soki. Pour ceux qui ba luki ba bi ba interpeller nga ayo zate. Botu okota nga pela ba erreur hein. Oh boni boy. Oh j'ai mis mes aïe. Ko ba soki te. Tango ya finga Bellevue. Oh ya finga Bellevue na makambu. Oh nga na taka soki. Et bon so eza lokuta. Et bon so za ngo base. Et bon so ba ba bi créer les makam na bango po epesa soki pa en plaire na soki pa na ki songo. Yanga ina kati. Bakomede boluka nzambe. C'est très important. Boluka nzambe. Et puis l'homme se pesinga kande zanine. La duchesse. Na bengio 3 fois. Oza grand frère na ngai na groupe Sinak, groupe à président Caleb. On débat na président Caleb comme on linga bezi trop hein. On débat na président Caleb Sinak, comme on linga bezi makasi hein. La duchesse, na moment où yoya Jani aza na morgue. Ba oluka nini ba rapatrier corps na Kinshasa. Makambo Juju mio ebimi na ya Doudou. La duchesse, est-ce que toi, tu peux venir fouler ton nez dedans au moment où yoya Jani a na morgue? Est-ce que dans ma camboie, on t'avait téléphoné pour la nuit? Parce que tu as un problème avec Ramsey petit na Juju, allez yope obité. Le qu'on appelle na comme leader na TikTok, on peut mettre un point de vue nao. Juju pas comme peut finga, on crée qu'à base mais matanga ya nao. Ya wana kina la na raison hein. Dès na hôtel ba comédien on mi bali na poto. On dit que tu as un kinal. Je suis la dérangeuse. On dit que tu as un talibonabi. Kina leli singa na vidéo mo be olobe la photo ya Jani afuka mili boto photo ya Jani oloba maloba pona ya na e Jani fai. Ba komene bo limisanga na fona loba na mutu na bankite. Oh, ngana mona ka babiloko ba veya ba bongo. O mo so leki ana Kinshasa président Masuma lingalo ba nini? Noir. Ou bien pembe. Ne loko bosali wana. Metin bino tala bino. Yi! Ba quartier bimi. Ba Givenchy. Ba Louis Vuitton. Ba Galliano ba griffe mo bimi na bilamba. Wa bo la sa Jani nini. Fai na latelo net moi sika misuba sombi ya sika. Chemise nanga noir na mona ko baby aka pe ya sika. Lichonde baby e pantalon o aka sombi ya sika wana boye nango matala na jour matanga ya nani o ya Jani. Na moni maxi artist Sylvette na normal. Ndebe na ba basi batala mabat bala makuni ndaka maxi na meta hein. Total bino to contrôler. Dès que ba comme tout bebi na nonga déjà moi no ma neto allo bakanae. Ya na makamsu na festa présent masumu de Brendé. Oza unique papa. Pour ah on ça ba parler que tous les comédiens
Tosengi tous les comédiens mukolango. Tosengi bino bulata noir. Wa se poda masumu. Sko ngana epeke kuna président Saïssa ya Zakunati. Abe président ya nini ya elo ni dynamique. Elo mo be pe bosala kuna pe subo. Abe présidence. Poanya pe sino teni te olata. Teni. Bosai bongo poani. Boyo ko ba griffe poani. Boyo se matala poani. Dudu ya dudu nenga fanzo la ti juju bi a créer les matières wana. Ya dudu a été ba créer les matières. Mais ndenge nini la richesse oyo kota la kata buzz. Okota na kata buzz. Donc na minto yo do soir na TikTok. Boza mawaya janite poani ba comédien. Na tout est non nous birin. Voilà mate poani. Bozala mate pourquoi? C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Au moins, on a la liste des psychos. Et de jouer bien. Non, c'est la liste. Non, c'est la liste. Et bah, comédien, oh, il faut faire un petit accord. Ah, la chassa. Bah, tout le monde a dit que besoin de le lend de mon bouillard. Pas ma na zoli ngamo na ngote. Franchement. Moutali Bosso, a un petit accord. Président Devos. A un petit accord. Moutami Balé, oh, il faut faire un petit accord. Kinal. Moutami Satou, oh, dans a besoin d'un petit accord aya Jani. So Nathalie, ya pour Firend. Pour Bangomi Balé, bazaki le quoi ma passa, so moni Jani Fay, au moni nani apo Firend les parfums de bonne odeur. So moni apo Firend les parfums de bonne odeur, au moni Jani Fay. Ya ko ozanga te. Toye ko bakisa mwa ndambu Sami Mokili. O vie si atula na oki ya gadia lobi na matanga mira ya sopesa mbongo te. Yega makambo ozwango wapi? Ba comédien tina matanga créer ka base ya gabi. Tina matanga créer ba problème. Tuka tuchoka na minati. Isa problème ni nao. Et puis le bio na matanga dadi c'est tout. Oh c'est tout la zala ah na matanga ya dadi. Ozala la mboka ni na braza na ni na lunini na Angola. Ozara. Ah. Pour ni ba comédie ba copier Belleville na mama étoile té. Belleville na mama étoile. Nga meto to soleil belé. Mu commettre dans l'économie monsieur za mabe. Tala, cette dame là, elle a des choses. Mais le quoi a ça kilo. Moi moni aza chroniqueur, c'était aza analyste té. Présent si a tout le cas na yo to tiongo na bureau, tozo nazo revoir. Pour tout le monde comme si ozo ya no ka pour la matanga ya, pour la ka moi le chocho e ko bima. Ce que président Devos na telle émission moi ya Jennifer dit era belaka. M'ta ko tele ka Devos. Donc ya on mérité peine un accord. Ah, on mérité. On mérité. Et puis tant mamunda ke ndaki poto. Ka président Devos m'tande ko côté ba restaurant, ba comédien nyoso na mune bitu kimaki. Je parle, ngani na abona beta ngaba bordi na kanalo ba kana seba jime na loba oyo ko soye sui o pe se pene o po benga te fola lobi pour la bi so benga ngeza la ans ko benga no ngati o koma de abaku ko benga anti benga duchesse tu m'as o pe singa somo na ko dans TikTok bino ka duchesse o soana bien de yedi na morgue a duchesse bana kala bolingi ba base be pona nini musukuna likola $30 $50 akomo le ka ba émission na ebe ite kotanga komba mutu na TV za mabele tamu do mukona ajwa yo we bite so kotanga komba mutu na TV eza mabe na ajo ya yo
yango régime yango osala tina kingo po niveau kingo ozokomela te kata régime kata régime kata ta so ozoloba apele ti comme ça kata régime yango namoni osala yango ya diète yo osala citron osala nini po régime talora vinaigre omoni vinaigre tangisaka mwa ndambu mwandambu et ça la bien. Problème nanga naza nango makambo ya dudu na moni ko eza buzz eza ya solo te on dit eza buzz po ya dudu ce makambo équipe ya solo akoya sorti ndenga ya kiwana te so makambo o peneza ya solo neti nge choqué ngana mona etolo mo apia ya dudu po dudu no tala pende puis no zoom ngo makasi funa tala penza po nga batela nga shingom na pantalon po na o comédien na lula kiu ya mwasi ya comédien ndito mikebe pembe na ba petit so ya kikaye wana nde o bala na ebité pas aka peka pembe so na talie o di ba pepe ka na fleur soupe on dirait que ça applique peut-être que ça est à une tomie qui est pembe. Les comédiens, respectez-vous. Parce qu'à la lieu de choses, moi, on a 3 combos de comédiens. Parce qu'on a l'ingate que vous avez la saline internet. Parce que la linga bino, la linga musa la bino. Parce qu'on a fait la blâme about des comédiens, mais la linga makasi. Et swanga, ba valeur na pesa ko e diminuer pour la bio mobile, ba batana, na ko la masolo ba makudala, mutu mobe ya sima, et pesa nga peno honneur te. Et ko déshonorer nga. Alors bo se respecter, bo mpe sa valeur. Pour gemima oyo, abana ko tout ababordi, kana maneto. Heureusement papou est là. Papa comment peut ça n'a pas comme ça quand ça m'a contrôlé quoi hérito quoi au ça moi le comme non je vais pas bino bozanga yango boyaka boso ko yeboye bo continue à vie pour tenir le couteau bo créer votre matière moi j'ai pas le temps o ko boka ndina mambo ya dudu manga to mo na ba réseaux sociaux manga to mo na kezo mais boka ndenga na lobela kaka non blaka avec supposition non le blaka la do confirmer té na baka soki eza ya solo mais bino eza ya solo dudu wana abimaki na ye basalaki na ye bazongisaki na ye mais tanga ndi na okende nango avec non jusque non respecter ka ya dudu mage makampo ya pona kombo na ye na opeseka ba valeur na ye na opeseka ba respect na ye po aza mobali ya moto na ko loba na flore mwasi o ba honora avant yo du pas qui na basi mususu o pas qui na bango mais amoni ki a honoré yo sala effort bimisa mbano na kata buzoba parce que tant que juge na bando sa makamne ce qui yo fleur ya kate je ne pense pas que moi na ngazonga pour la deuxième fois tant yo yé koloba et c'est que yé pas yé ale dudu ya dudu ko akoki ngote ay moko se manifester ay moko loba. Ça veut dire que non, à coquille choc ou en été en fait. Allez, il y a le olo silikela, moi, là, on commence ce que Joujou, yokuno ye. Joujou, s'il te plaît, ou bien 3 fois. Tu vas autant comme on a côté ngana fleur na miniati. Donc vous avez la relation moi il y a intimité. Maman peut ngana mon on déclare on dirait. On dirait que vous avez solo, on dirait. Pour nini mutu avec ko salir yo olo silikela ye on va dire que messieurs je te connais pas ozana kata TikTok ngana yebi yo te on se connaît pas yokaye eza mabe ko za l'artiste ko za l'artiste est-ce que ça eza les soum ko za l'artiste de o le bata et lo monter ya kande za yo de lo akande te do se per no ba dénigrer bongo o dieu moko pe okoma makamba bolingo pour moi na pe nga mona te ba message nandenge ozu voice na yo otindeli et otindela ki grande sœur na yo et comme pas juju ndé ana ba preuve open e kanga yo pour y voice na yo oso na grande sœur no propre et comme pas otindela ki ngo juju ndenge nini
Et puis ba photo nous t'en capturer table ba to ma pas ba photo ndenge tindela ki to monako. Eh ba comédien pour ça hein. Bon ta pour ça hein. Bon mon la ba comédien té la base ba comédien. Bon ta bien nous bon mais ça la vie on a ko ça. Ya déjà qui na ba la mutema. Ba comédien de bébé l'été bo tikele ka vienne charger na mao. Mais biso il faut la peine djani mo bino faut le ngape la caméra na ka na bino ka boy faut le djani pas qui papa hein aki chéri na bino la liste là na yo pose aki na carte o pembe ba nyovi ba liste ya bon tale bien na comme na suka nga na sala ka boy donc on le ko na le baté na on na suka to respecter mémoire ya djani o to lubi la TV koki. Oh, Jani basala ki bote e ko bo dénigrer pe mo wey bu ki te pe valeur na ye bo sambu se suna mam te bete to ko moyeba to suka ka wana luka maman pe azumi no charge luka blope o buka ba da blope te c'est bon moi que j'aurais souhaité même ne ba bibongo ba commander peut-être moi $10 ndeni ata moi bus ya Jani tanga fa ngaki ba commander ba zola ngata moi bus do tikili maman première dame na 10. Botike pe première dame na belle de consolation. Botike première dame na nyonso. Et ba comédien. Pas ma soum revoir. Pour moi ba bis spécial que to sala ka moi quelque chose pour la Jani. Parce que ba mbongo tout bote pour na liste wana na zaya ba ta poto. Bo comprendre na zaya. Muta konta ka konti zi do lenga pe la konti. Na komaka te, na lobaka te, bo ba pete ezanga. Boti ba $100. Ici $100, Meta $100, quand on a fait $100, donc bino tout, attends, on a na 200, na 150 à zate. Bino tout kaba ça. Bon ça on est. Mais na mbongo bokomi nango déjà wana. Déjà ba 2000 et quelques c'est commis. C'est bon. En tout cas, félicitations. La brune a bila sabino boy. Ce beauté comme ba na quantité par rapport ya mbongo ekobima awa selon la brune ke mbongo ebima pas première dame pour na bana yepene a bon ce comme ba na côté a signé te pour ya jeni koma na king donc puis la mukie la brune mais niveau zo soir donc ese ngabili batala mi mabe ko lukaye bo l'accès liste na liste comme ba la jani beauté pe na comme ba na mi balé wana allez pas signer pour que Korea na kisasa ta makambo eze en tout cas merci beaucoup Exode Mikebi pour l'image makambo eze na makambo mais je mettais encore parce que dans la carte groupe là-bas là on monsieur bimao ba on na bimission on a obi bomba nan mais non loba voilà merci beaucoup notre engagement idée c'était moi la dérangeuse voilà on se retrouve prochainement au revoir bye. Sikofinga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24h/24h s'abonner na yo o consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24h ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya jemima ibele.